Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso to bayekolinga mama ele anito. Na pesi bino mbote mingi bandeko nanga ba oyo bosepelaka nanga. Ba oyo bosepelaka na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Eh boy ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba la musi biso malamu, nzamba la musi biso na boboto. Mais biso ba oyo nzamba la musi biso malamu na bonne santé. Toyeba eza na bandeko oyo mpe batiki biso mokolo lelo eza na mabota mingi oyo eza kolela bo babungisi bandeko ba très cher oyo bakei batiki mabota na bango batiki basi bamosusu batiki mibali bamosusu batiki bana. Alors mpona lelo avant mpe to bana émission ngai mpe naza na kati mpe ya mawa parce que ngai mpe kote na ngai mpe naza mpe na ndeko moko très cher oyo asili kotika biso tobona naza koannonce na bandeko nyonso tu oyo bayebi Fule Lukisu le président chinois bandeko nyonso bakendaka na Chine bacommerçant na bacommerçante nyonso bino nyonso boyebi Fule Lukisu boyebi Fule awuti kobungisa grand frère aîné na bango ya libota na kombo ya Honoré Muchipai Rambo pour les intimes pour les amis. Donc bandeko nyonso yabe ya Zakari Betila patrona bino nyonso babiso oyo nyonso tutu wana kati ya matanga na kati ya kolela Rambo ndeko na biso papa de vos musoba naza ko informer bino ke boye bango ke ndeko na biso Honoré Muchipai Rambo atikaki biso donc Fule azana ku Fule azana matanga ya munene yango nazosenga 1 minute de silence mpona bandeko nyonso tu oyo boza kotalanga mpona to honorer mémoire ya ndeko na biso oyo atiki biso papa na bana oyo atiki biso yaya ya baleki mobali ya bato pasi vraiment eza makasi na kati ya libota ya ndeko na biso Fule Lukisu le président chinois. 1 minute de silence s'il vous plaît. Merci. Kola kola muka eza habitude te ka ninga tolobaka nzambe soko asepeli kozwa mutu na ye azoka mutu na ye akei. Donc biso ba totika na bo moyi ba o ba kufi ba tiki biso toleki ba mona eloko mote eza ka grâce kaka nzamba lobi kaka atika biso nano na se ya moyi oyo. Alors Bible biki tolela na ba o baza kolela to sepela na ba oyo baza ko sepela. Na tango oyo Jordan aza kolela makasi libota eza vraiment na pasi makasi Fifika Chunga aza kolela Carmel Nzuzi aza kolela papa ni tukutu koloba te papa ni tukutu koloba te ni kiasi ni tumaya miso etangi mbala mibale na mona maya miso mobile na etangi ya liboso tango akufela ki papa na ya mibale ndenge Rambo akufi na moni vraiment maya miso etangi vraiment pasi vraiment eza makasi na biso so ndenge boza komona biso toza awa ngai moko na yebi kutunayebisa bino te mais faut qu'on soit toujours forte yango na liboso pona to sa nini to solola na bino mais boye ba quand même situation o tozo le kanango ya matanga lelo na yeto solola na bande ko botala kangande boye bi ke émission na biso ya préparons-nous pour le mariage to yaka kosola mingi makambo oyo etalaka mabala awa mingi to sola makambo oyo etalaka mabala na kati ya émission na biso awa na kati ya préparons-nous pour le mariage lisolo na yeko betela bino lelo eza lisolo ya bato mokili toyebi te bato mokili soki tokoma ndenge nini bato mokili soki toza ndenge nini nayebi te je ne sais pas bato mokili vraiment kosala bolamu eza mabe na vie oyo lelo moto asala so moninga bolamu te biso so tokoma kaka mitema mabe eya na bato babotama baya mitema mabe te lokola babiso boye tobotama toya mitema mabe te lokola bamama Eugénie Mongai abotama aza motema mabe te lokola Matiti Langolaise abotama aza motema mabe te lokola ya mete na ngai mobali ya mwasi ya papa Edo Diawakana ya mete abotama aza motema mabe te mais na mokili eza eloko mosusu mona osali bolamu tourné en vinaigre osali bolamu wana ezongi kaka mabe ezolanda yaona bito osala su bolamu te na mokili biso so tokoma kaka mitema mabe bie tosala nini eza na ndeko moko ya mwasi azaki na moningane na kati ya mboka Congo ndenge ezalaki baninga bozokola ndeko wana mwasi azwi mobali kaka na Congo na biso azuka mobali baki na mobali na ye ndenge ezalaka copain na nga chéri aluki nzela poto aye poto chéri kokoma poto asali nini abengisi mwasi na ye pe aye poto bakomi nako bakovanda bazovivre vie na bango ndenge ezalaka kaka camarade oyo atikaka kuna camarade na ye atikaka kuna na nini na Congo bazalaka toujours en contact na camarade na ye
atikaka na Congo baza toujours en contact ndeko na biso na mwasi avandi na poto aboti bana ye mibale ndenge ezalaka sikoyo nakendolakisa babukilo na nga bana oyo na boti kokende na Congo akeko na Congo kolakisa babukilo bana akuta na camarade na ye moninga na ye ndeko oyo balaka boye nanu na bali te tout ça nanu bali te ozayengaka boye talaka ka boye ye pa atali camarade abo mwana moninga bokola na ye abi ye kobanga te ngandi na okende bo na okende obetelo cop moni famille mobali nanga bamibali baza na babali te na okende obetela cop po osala nini ozwa libala yo koya na poto to continue susu vi na biso ndenge tokola na Kinshasa to continue na ndenge ya poto bana Belgique to continue mosusu na bela kuna tala kaka moto bonga kozala na mutu na yo bomesana na ye tout ça ndeko wana mwasi akendeki Kinshasa kuna awuti Kinshasa azongi Belgique azongi Belgique atali kaka na basemeki na ye atali na basemeki na atali semeki na nga oyo namoni eosima na Yvette na beta cop avandisi semeki yebisi semeki oli ozwaka basi apoto bazaka lelo ozwi o mutu pasi bokabwani lobi ozwi mutu pasi bokabwani ngana na camarade na ngai ya bien pire nga penza eleye elienga komona ye Yvette ana kin soko olingi na chepnoka en contact na sani na Yvette osala nini olinga na yo Yvette okibala Yvette soko bali na yo Yvette kozala na yo bien ye pa atali ndenge bavandaka semeki atali mwasi ya na ye ndenge azala libala bi montre-moi ton ami je te dirai qui tu es c'est que ami na ye wana pe akozala bien po semeki na nganda avandaka bien na ya na libala boye lokwa azokabelanga camarade na ye Yvette c'est que camarade na ye pe mwasi malamu ok semeki honoré pa ndimi epi bon problème eza te mais lakisanga pe natala nanu photo na ye tout ça lakisi pe photo boye ye wana ok c'est bien problème eza te tia biso en contact abengi Yvette semeki na nga honoré na sololi na ye déjà mpo na yo do ozala un temps ntango abenga yo yaya batendresse eleka ezala ebeta biso kaka bana bamongo donc tendresse eleka donc tendresse eleka ebele mpo osala nini okoka koya na mboko toza biso mibaleka ndenge tomesana ndenge tokola ensemble honoré azwi contact na Yvette bolingo ebandi honoré alongo Belgique ti Kinshasa amoni Yvette en personne bolingo mpe makasi honoré azwi Yvette amemi bango amemi na famille ntango amemi na famille mama honorable okasi na yebi na Yvette camarade ya semeki na oti abi camarade ya semeki na ngai ona ngina sa nini na bala yebi ka semeki ndenga mwasi malabo na kati ndako seke Yvette pe akozala ka abi mama abi likaba bolingo basaka nini bakota ka te problème te papa lokolo lingie oyekola kisanga na ndenge na yebi ki aza camarade ya semeki na yo mais lokolo yelinga na ndenge ya mwasi na yo problème ya te na yembi kaka obika ba mama bango bana bango cool na yembi kaka be maboko polele honoré azongi poto bandi kotinda bongo pa Yvette ndenge ezalaka Yvette pa lakisi makambo nyonso ata bolamu mwasi malamu akenda pa mama bokilo alambaka nyonso kaka ndenge ezalaka mwasi malamu kope mpe simbi honoré abengisi Yvette aye poto Yvette ntango aye poto boyebi bato mingi na Belgique basomba bandako ndeko wana mwasi na olingi koloba komona ye te déjà azalaki na mobali nde na ndako basi basomba ndako na bango déjà mais honoré avandaka na appartement asomba te avandaka na appartement Yvette auti Congo, Yvette est Belgique. Comment Yvette a commis Belgique, a commis ne pas honoré mobile nae, a pas honoré mais mieux puis nanda ko pas ya camarade nae a kutinda. A kuta ko honoré azaka un appartement, chambre na salon. A kutinda ko camarade ko ba ta Belgique lo ko ya Kinshasa. Tala lo pango munene. Tala ndako munene. Yvette a lulinda ko moninga. Yvette a tali mobile ya moninga. A kuti moninga na bana na mobile. Amoni moninga kuna aza ko rouler atali vie atabi tchan na oni motaka ko monete na otaka kombo Yvette ko yaseli moninga mabibe kombo mwa mwasi na mususu na otanga te ya komande boye oli asepela na libala oya koti moninga oya koma boye oya bonga boye yenda kabili honoré akabele leki ya mobali na epo abala ye bazala mwasi na mobali na kati ndako basala vie na bango ya famille oli asepela ndenge akuti moninga keto emati motema mabe emati ye honoré ndenge ayaki na ye honoré abalaki ye ayaki ndenge asistema ayaka tovanda te abali ye na famille ndenge abalaki ye na famille lokwa azalaki na mokanda na ya babelge ndenge azwaki mwasi atie na avion baye na mwasi aye mpe maboko pamba te na mokanda na ye na poshe lokola kuti mobali na ye aza ndako ya chambre na salon kote kuna kuti deja bato basi bavandisa masolo motema mabe emati abosani ke moninga o moto apesinga libala moninga tokola
camarade na nga bo mwana muta salini apesi nga libala oyo keto emati motema mabe emati ndenge motema mabe emati boye abandi kobeta masolo bango ba vivana camarade na ye na bo mwana abandi kobetela honoré nzoka tango bazalaka ba jeune tant ba jeune bakana ba copain pe ensemble bana ba copain na bango ensemble ndenge ezalaka o aller na chambre o na copain o aller na chambre o na copain vraiment ba saki vie peut-être ba saki ba ami intime moi ba bêtise na bango ba ça toujours ensemble moi ko sopa zemi pe ndenge ezalaka moninga sopa bike moninga na nga sopa oyo pe asopa ba masolo muso ya bêtise mona betela bino surtout awa ezate akamati masolo nyo surtout abeteli na honoré ce mec là zo comme ça gentil kutu oyebi kutu te tala boy ye kutu alongo olia lo bake ya salaka te ye kutu alongo la bazemi tikuna kama nenda kutu taboti bana na misato ye kutu boy mobali boy zalaka boy banda kopesa na ba detail na ba komba ba copain ya kala ba copain wana pe ko se retrouver que des copains pe ya ndeko na biso wana bazana ko mboka moko na Belgique honoré pe ayebi ba garçon oyo atangeli kibaba ba copain na ye boy bika ba lesali kaka bien te. Parce que est-ce que moi c'est dans le solo là on aura kokoye baté que yaya na moi c'est ce que yaya yebi mas akokoye baté ezama comme na été moi ça yayo ke kota na via moi ça yaya ndenge mais il veut nenga ye il veut tango kuti moninga ndenge moninga za bien assise il veut essayer par tous les moyens à détruire le balaya moninga na ye tango za ko betela leki ya mobile na ya leki ya mobile ya moninga semeki ya moninga masolo et directement pour akendo betela ndeko na ye bino pe boyebi ba semeki ndenge bazalaka semeki yango pe honoré bazala bango pe bien na semeki na ye mais boyebi ka ki semeki ezaka nango penza 100% ezaka amour à 100% te bino nanga boyebi ki ezaka ndenge wana abandi kosala nini kozebisa ndeko na mobile soka moi likambo za mwasi na wanene yo mona ka mwasi na mwasi to kututala boy tala boy ya lobi chancha makambo na nyonso zo lobanga ozu yango wapi utina ngwapi nani ayebise makambo Yvette o moninga longoli na Congo o moninga tango azokende Congo azopesa bilamba opesa ba parfum akuti po bala nanu te abeteli cop na epa ye abalela po bozala baninga azumbela tubi moninga na Mukongo oyo pe susu honoré masolo avandi na ngote boyebi kaka makisemeki panza yango na kati ya famille bota mobimba botala kutunga boye botala boye botala zaki boye mwasa ya botala mwasa ya botala mwasa ya botala boyebi kaka basemeki ndenge bazalaka problème eko sama ndende komo habite ye bango mibale ba camarade ye awuti Kinshasa ti ye mutakabeli yo asali yo parce que zo mo so sanini obala mais motema ngo ya ndenge nini ye lisusa banda ko betelo masolo moninga omoni teke o eza motema mabeza keto mutu esali ya yini moninga po akuti oza chambre na salon moninga kuna za na via kitoko kande babeska boboma mutu mo azanga rapete osanini ya kokotela ye mais suko mobali ya ndeko wana mwasi pone ko tanga bakomona bango te mobali ya ndeko wana mwasi avandisi mwasi na ye aribina be moni na vie ndo baba camarade bomona leka bondeko ya solo mesuki bwana pasi ya onde leka bondeko camarade bomwana soki moko azui te keto ezalaka na kati ya mitema heureusement mwasi wana na kati ya ndako ndenge ezalaka pe ntango aboti akumisi nzambe merci ayebisi mobali abi antuka na kokola na ngai chéri na sopaka na longolaka zemi nazaka na baintiketi nakomi ntango na kobala heureusement na longola zemi ayebisaki yango na mobali na ye basolola mobali abiki mwasi na sani ni anongolaka zemi me na kati ya ndako baboti bana misato ndenge ezalaka bomwana to koloba nyonso tu te basekre nyonso balobaka te ye mwa mokie yebisa sheri ya mwa mposo kambo ye azala sani ni ayebi heureusement abetelaka mobali soloki nazalaka na motu boye na kokola bomwana kaka nde mobali ayebisa alobi tala boye Yvette alobi boye mais Yvette ti asala makambo wana nyonso ntango ayaka mpo moningane na kati makopine camarade nanga bomwana bazolia baomela baose camarade antuka azobisa mpe antuka camarade antuka merci soki yo te poto oyo nanga telesonga na yango mokolo nini alakisa camarade neka alingaka Yvette azolakisa camarade kaka na bolingo neka alingaki ke bazalaka bien nzoka na motema ayina moninga na motema asali par tous les moyens ndenge ebetelaki masolo wana epai ya honoré
est-ce que quand on aurait été à communiquer l'ami de mon ami, c'est mon ami, ceux qui n'étaient pas ya camarade naïe, ndé le dramo ba fait ya ba na to makamomike, à celle connaissance na camarade tout temps, eh camarade na bon na te moninga na to kola na moi été, ndé to kola pena sali partout les moyens to zaka na kati pe ya famille moko. Biso surtout bota ba ensemble, ba na biso ba kola pona ki camarade na biso koma ki ndeko sa nini et que ne pensa liboso. Ta ba biso ka ngoma téléphone. Abandi kobenga camarade wana abandi koyebisa oyebi te ye kutu tala boye. Elle a détruit son ami en tout et pour tout. A détruit moninga na ninga kosakana te. Batu nyonso moninga na yala kiseke Yvette ameni songi partout. Batu babanda ko respecter moninga, moi si alibala, moi si boye. Yvette a détruit partout. Partout est-ce qu'il a commis un batu nyonso moninga la kisaye. A commis ça ba camarade na ye, a commis ça biloba songi na bango nyonso baninga nyonso to songi. Pona nini keto motima mabe motima ya koyina. Camarade abomona likabonde so bwana pasi. Wana ni leki bondeko. Soki moko azui, mosusu azui te, ezansu bondeko. Teza ya moko po botika na kibondeko wana. Mokile koma motama mabe. Moto mona moninga azui. Motema ketu, motema passe, ils ont nous collé motema. À ça là par tous les moyens, baby ça. Personnalité à moninga. À ça par tous les moyens. Oh camarade de l'ekabomouane, il y a bondeko le kaka. Il y a bondeko le kaki bondeko. Nyo surtout le kaki bondeko te. Nyo surtout le kaki bondeko. Et on est côté à binon de comment ça y est maman il y a nito. J'ai beaucoup souffert dans le kambo oyo. Na mona passe dans le kambo oyo camarade oyo nga Yvette moninga bo mwana. Ngai moko mona pesi ce mec na ngai ile kya mobile na nga mona kabele libala mama. Babali epo na nga bayeba na kate. Nga mo mona sala commission libala. Et pas ce mec na nga bala camarade na nga za bien. Loko nazaki mwasi moko bien nda kwa libala. Ce mec na nga tel ne nazarabi. Montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Abiseke moninga za malamu. Ce mec na nga kenda ti kongo ko bala Yvette na Yvette na poto. Yvette akomi pa na nga Yvette asali zuwa. Yvette atali ndako. Yvette atele na ifakana mobali. Oyebi ka ba Belgique na biso abanda kwa minene na Belgique. To somba na biso. Na kipe mutakenda kini pamba. Donc vena nga wana Yvette là tout envié. Ye mutu na bali se pa ya leki ya mobali na ngai. Est-ce que ata bumi libala ngo oyanga, est-ce que mobali na nga ko bala ye? Soki lelo mobali na nga boyi ngai. Bon mengo na ngai kotika la Yvette te, akozoka mwasi mususu ko remplacer wana. Yvette a préféré aboma détruire moninga na ye camarade na ye amona pasi mutu mususu sa nini aya ko dondwa na bomengo ya moninga. Botala niveau ya motema mabe. Ti afunda camarade asala basungu pa mobali na honoré. Aliaka na ndako moninga ba melaka pe baliaka. Bazo mela pe baza kolia. Nzoka koto sa détruire réputation ya moninga. Yango na yako bisa bino bande kwa camarade qui me tire. Regardez c'est moi qui me tire, camarade pe qui me tire. Il faut qu'on soit très attention. Il faut qu'on soit très attention na makambo ba camarade. Et puis mutu soza na camarade na yo. Oh camarade, ko présenter sous ba camarade pe mususu te puis camarade ko kanakate. Tant ko présenter ba camarade kaka wana yo bakatika solo mutama be ako détruire yo na baninga susu mususu. Mokili zo kende wapi? Mokili o eza ko kende wapi? Muto zeke na kisha soso ya matembele. Ozo mata wewa makolo poussière. Moninga zo habité, moninga tokola na e. Non. Na kotika na bali se kaka leki ya mobali nanga. Oye ko détruire moninga. Yango wana bande konanga oboza kotalanga kokotisa camarade na vie na yo. Esko balela te. Oye siko balela ozo ba camarade okotisa bona kati ya vie na famille, belle famille. Faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Aux camarades ozu okotisa na kati ya belle famille na yo. Ozu camarade okomise camarade ba semeki na yo. Ozu camarade okotisa pena na libota pa yo balela. Il ne faut pas le faire. Bandeko bozo talanga na bonde libino bo salaka yango te.
masolo nyonso mpe babetela camarade te ata camarade nde bokolaka baerreur ya bomwana ezalaka o camarade bokolaki ça ce sont des erreurs eya makambo bomwana parce que quand on est encore enfant makambo mingi toyebaka te ke oyo ekozala mabe to malamu to nyonso so azokola akoyeba te kobalisa te camarade na yo epa asemeki na yo non kobalisa camarade na yo te pa ya camarade ya mobali na yo non kosala yango te oza kose détruire sans le savoir lobi akomisa ba arme caché poasa nini aya kobebisela yo jalousie na kati ya bomanda esika bato bakolaka ezangaka te vomi kutu camarade ya mboka mundele bokutela bino kaka na mboka mundele awa ata solo mabe ekosoyo mpenza te koleka o bokola na ye camarade ya mboka mundele kutu eza nango mpe bien koleka te ya bomwana parce que ya mboka mundele ayebi ndongo kola te kopeno akala ayebi ye te papa na bino ayebi te bandeko no ayebi te okaya koyebisa yango ya kondima mpo ayebi na ye yo te mais oyo ayebi yo malamu ana facilité kokoseno makambo akoki mpe kolamba likambo akomisi yango ya solo yango na ye kobenda bandeko na nga basi matoyi bandeko na nga tosala très attention camarade ya bomwana trop de jalousie oyebi pourquoi camarade ya bomwana ayebi nde bozalaki bino mibale bookende na classe na lycée camarade ya bomwana ayebi beke ane oyo bafutela ko minerval ane wana otangaki te mpo minerval ezalaki te camarade ya bomwana ayebi ke epa na bino bobondoliaka na 17h camarade ya bomwana ayebi ke bino mpo bolia efo noko na bino aede bino ayebi vi na yo alors lokola ayebi vi na yo ana facilité kodétruire yo na bato bayebi yo te ya kobebisa réputation na yo na bato baza korespecte baza koconsidere yo bacamarade ya bomwana baza très dangereux bacamarade ya bomwana trop dangereux faut kosala attention na bacamarade ya bomwana moningano ya bomwana sala na ye attention oyebi te nayebisi bino ivete azoya pa moninga azosekise baozala bien maintenant nayebisi kolore makambo ivete nani adétruire ye epai ya baninga oyo apresente oye po te moninga alaki so badeko bacamarade tala bacamarade camarade nanga bomwana kopotaka camarade nanga to camarade nanga bomwana kaka ye wana bandi kopesa réputation na bato oyo yo moko présente ye motema mabe moto kolo lisolo apesenga lisolo aza kolela ma ya miso abi mama nitu nga camarade bomwana jamais o ba camarade abi na boya bato nyonso to ya quartier o baninga ba quartier tozala na bango ata tozomona na musika na boya camarade na bomwana donc ennemi juré donc pona camarade na bomwana na ndimi na kota lifelu boyoka bien abi pona camarade bomwana na ndimi na kota lifelu na kokolimbisa ye ata mokolo mote na makambo asali ngai abi na ndimi na kota life na kolimbisa ta mokolo mote na makambo abebisi réputation na nga bien ke libala na ye ekufi te mpo mobali nalingaki ye mingi mais réputation basombaka yango te abi na ndimi na kota lifelo jamais nakoki kolimbisa camarade wana mpe nasi napesa message nayebi ata nakufi apusa na pene ebemela ngai te ata nakufi apusa na pembeni na ebemela nga te kam na nga nayebisa bino lelo yango wana mabe bakosalaka na moninga pene ndakisa na yango ozala ekenge nzembo nayembelaka bino ntango nyonso mabe bakosalaka na moninga pene ndakisa na yango ozala ekenge keba ntango oyoki lisolo ya moto koki mpe kokomela yo zala na bagarde fou na yo deja zala na balimite camarade bomona o bosi bosolo na ye se ekoki kobakisaka mosusu te toyebaka mitema te kande na lati elamba boye bato mosusu baza na motema mwindu ka lokola elamba oyo bato mosusu baza na mitema ya zuwa nali komona baninga bazwa te ali komona moninga seka te ali komona moninga azala malamu te sikoyo na motema ne ya mabe azwi mpe pinisha na ye libala banda kota na honore mwana ti lelo moninga oyo olobaki alongola zemi asopa zemi aboteli mobali bana misato ye oyo abimaki mosantu mwana ti lelo
ata ya popi mpona nini mabe oyo tosalaka efutamaka akolukelaka moninga mabe te ndeko kosaleleko likambo te mpona konuire na moninga mpona kosala moninga mabe kosala bongo te soki oza likanisa malamu bible ekuti ezoba biso avant kutu moto osambela soki osi okanisi losambo na yo nzambe mbala moko apamboli mpo omoi deja makanisi na yo olingi banini olingi osambela kokanisela moninga mabe te koloba te na détruire ye nasale bopo ya koma bo oza nzambe te oza nzambe te bandeko tozwa kaka mayele masolo oyo eyaka boye mpo epesa biso kaka mayele bobosana te nazosala appel mpona orphelina nanga kuna na Congo nayebisaki bino boyede bana baza na bapapa te baza na bamama te baza kaka bango moko boyede bana naosenga bino awa bosunga bana nga mo mama elia neti so nzambe asungi makolo eza na nzela mpona kende kofete na bana na nga wana na Noel mpona fetaka na bango mingi na Noel na fetaka na bango mpe mingi na Pâques bosunga oyo nyonso omonani nango oza na 1 euro wana 5 euro wana 10 euro ndeka nzambe otouche motema nomonikake baorphelin wana bakoki mpe kolia numéro ya telefone nanga eza 06 15 31 69 90 mpona lelo tosikolaka nde baki Dieu vous bénisse mungu abariki tata nzambe kalusaku muna nzambe andu benchanen bana betu bonse bye bye